Kindoki suba mo la telongi na epona R9. Ya bini yete yango na bi kitoko yango ya manike tina butu. Bako mo la ta manike pona oya koloka R9, hein? Botika vie ya mwana ya batu. Liba les amitié. So simbi so pe simbi te il faut koluka kokata bokabwana na ndenge moko ya bien. Non kokabwana il faut ramiba liba kufa. Ah wana liloba ya R9 abi bokabwana na ndenge ya bien koka pesi biso ba résultat na e, hein? Donc a otambola partout na ba hôpital ba ebise eza malade à monde abstral. Siko na kawana toloba nini po toyebi manike na ba sérieux problème nde na R9. Muto batutu bota na minute eza yo manike toloba te o eza analyse plus vérité. R9 a bien na ba preuve tangible. Ana ba preuve o rolakisa pona ko informer o soko yebite yepe na paro ya esazumandoi. R9 azuma mandoi azui dans la minute ya surprise so bobu ale kana télé le ya guerre avant di pemena boromona mando R9 mais malgré bo ya média malgré ce boya koleka na télé abi koleka na télé ça scandale. Surprise ali yo quand on s'enabo s'abonner massivement surtout bo s'abonner pour ba surprise ali donc kalato bo mona moi ça R9 oya a témoigner R9 abiye moko lobate pour ba takeleki na minute aza na hôpital donc moto aroya koloba pour na intérêt na e eza moi si na e pe maman ya R9 aroleka boyoka famille maman R9 nde baolela ndenge baolela po R9 abi babenga ba pasteur to seto azomona manike mais manike oloba yete est-ce que baola telonga manike o biso to se demander analyse plus vérité nan moto vraiment rola telonga manike ndoki yango kaka pena ya lo ndoki femme de nuit ya kintsudi oza bezuta ba film abia nde maram chaîne moko ya kanda aïe balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo yaniki wenge béton to s'abonner kuna boyoka masolo pi ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais yanike wenge yonde makambo Queen France Télévision nde maram mosala nde makambo mbote na balandi nyonso ya King France Télévision partout bozwani na monde entier ben certes na bino vraiment bambote na bino ba congolais ba congolaises partout esiko bozwami quoi eza ya bino humble serviteur o ya bino Julien Mbengo docteur Julien Mbengo le maximum de respect ndekara toyebisaka bino o eza bongo ya bino émission analyse plus vérité. Analyse plus vérité bandeko et le retour premièrement beau s'abonner vraiment massivement na King France Télévision et au sala moi bien beau aimer beau partager et ça la moi moquer bien quoi ndeka to promettre bino King France Télévision ezama ya sika innovation donc et awa pour apporter un plus donc ndeka to le bara eza moko ya makabo eza dim na Congo l'église eza dim boss du groupe atia na compte ya Congo quoi donc vraiment ekozala bien bandeko lelo eza nini botuna nga bandeko bo s'abonner vraiment massivement bo s'abonner na King France Télévision ekozala moi bien quoi ekozala bien pour awa to prometa bino to bandara ko trier bino ba fuite ya bien ba info eza bien filtré quoi lelo eza nini bandeko kande to lobaka King France Télévision eza chaîne ya ba professionnel ndeka to bisaka bino ko banda na yemoko numéro 1 ya chaîne a sacrifier vie na mobimba andima za la vierge pour na chaîne oyo pe lelo nzambe wana sungi donc eza étape pesa classe ici la noblesse compteur a ezande classe quoi a eza classe info tozo pesa ba info o eza bien filtré quoi tozo la mobino na source to ko ya na terrain to mitia na risque pour na bino quoi taka eloko eza na service à peuple elingi ko loba nyonso to ko loba pe nyonso to ya nango juste pour l'intérêt ya peuple na bandelinde ka ya la to prometara bino banakini Copa Média to méfier tozo détester pe tozali ko déplorer ba comportement parfois bandeko mususu ba osala Copa o ya média ozo sala vraiment passe toboya ki na biso likamba somba biso totoza na moi parti moko boy
toala na ba leader ya ba mouvement na biso elingi koloba te bino mbozwi ba occasion ba chance ya revendre na bango boleki biso na koyeba ba obo na bango te bakosa pona nini talara King France toti kozala menacer mutoloro la ngai Julien Mbengo mobali ya respect le maximum de respect kwa mobala nguya menace par rapport à nini na boyi basomba na bango ngai na boyi basomba ngai vraiment po wana ezali yango to biso to yekola na kopo ya media yango na osadresse soki eza bandeko ya F victime na ozongisa no malobe pa na bino nazokende na accuse bino te na lobi te F victime aigle wana bino bolanda lelo aigle c'est un vieux à moi oh na yeba tongo babiloko na oloba moteur ko expliquer bino yango botuna na bureau emani venanga jobé do staff wana ebele ba ebi o eza Julien Mbengo ngana bi fali depuis bo mwana nanga o na oloba histoire vrai sur ko marché to bato ba pembeni na nde boyebisa bango ngana bi aigle na New City de la musique so na la pembeni na yete so na sala ki parfois refus yoza na bureau na eto na sombama eza te po kozanga to nini koyeba aigle eza ya tongo o na oloba borotuna oyeba ye wapi ngana sumbi ve na sundi ve abeta na New City de la musique New City de la musique mouvement ya liboso bana banda nyonso ya sinkin boyebi flamme abeta na bachenge ve na biso aigle na banda na pesa bino na classement ndenge zalaki o lelo to mi menacer par rapport bino boyebaka de Gumvumbi bino boyebaka Pika bino boyebaka Castro Malin na banda na Castro kutala na fraternité na bando tangelo composition ya mouvement ya New City Drumer ya la Pika animateur Guilhem Ozindo o azali na kibinda nkoi aigle pembeni na master na ye de Gumvumbi na ba basiste toala na vena biso Lukombo toala ki na vena biso Izebas nani plutôt vena biso Pichu bando benga na komba Ize Fox pe na compagnie ala ki ve Lukombo depuis ya makala na sumbi bino la fali amemi Sampayo na mikili bogangi boyebi pourquoi aigle memaki vena biso Sampayo le seul vieux ayebaki kokola ya aigle pour aigle vena biso Sampayo biso tando benga ko tu vient Anthony aka na sumbi le ka vieux misérable falloir répéter na tunnel biso bino boyebi mochindo nga via na tininga mikate na mochindo Emmanuel Macron wana masa na nga ya tongo to bundi to do ya tembe ya olobate ba iti de Montiki les places aza Hollanda ebi bien ba vena nga kadi viminde do ona oloba o ba serve mieko japonais ba imbo japonais donc na mwana ya tongo ya ndal bino boyebaka di Congo na 8 décembre do o lelo na komi menacer po na boyi ko sombama na zonga na aigle bagolwa lelo soki eza na ngambo na bino bagolwa soki to boya ko sombama so to boya ko sombama ba papa so pe na ngambo ya bino masolo ya bino boyeba na mema medo shaumba na mikili boa ba vrai bagolwa na mema medo na mikili boyeba histoire ya medo te so ba yino medo Jeanne Massamba mutameme na mikili marki awera po ba kende Zénith quelques danseuses bola la na sumbi chez biso Marissa place à Ali Jeanne Massamba grande sœur propre ou a collé avant dans le pont à papa nanga grande sœur ya sœur et plutôt ami intime ya grande sœur nanga ici mwana tout ya bandala ebi Jeanne Massamba na changa mais a collé na sumbi to vandeti na kitambo medo shaumba ke mikili na mbonga Jeanne Massamba ateka mutuko na po medo ke mikili kopa fe nana ye biangote me babilo wana na TV so bebisa bato baroboya ngai na ya epa ya fe na bula na vie na ngai ni 15 baye leka ve Willy Blanchard mwana bukaka donc ya roloba to ebi bato ana tongo mais soki ya kokota te eza vraiment passe soki pesa na ngambo ya manike ngala kokamwa yo lobo sala parcours okufela mobali te okufela mobali te manike babia kufeli wapi yebi babia kufi na maboko na yote mele ba otanga bato bakufa do to sote babia to tsa babia te obi o musoso ayero aka kokufa wana yo don osala on dirait 4 ans avant nde ya kokufa kufa pe na maboko na yote siko R9 obi yote do omisokole no maboko libela so po bi bongo te R9 to koya ki tina pale pour na robombela yo King France to koya ki tina pale R9 o alobi to démentir
déjà sali testament so yebite pour informer to tanga ngwa mukolo okufa hein aozwa ba attaque do ba belela kandoki soko monier R9 amoni obelela hein tika via R9 do yo linga olia mwana yangana yo lobi R9 yo to na kati na R9 nyonso na olobeza ba kabal yo na R9 boza bien mais ya oloba boane bientôt oloba ba image za ya kala hein manike o to oloba changer luka o changer so za ba biloko wana luka o changer manike donc R9 yo wana jana minute to oloba grave ya tembe donc il faut to quoi vraiment na terrain to ke kozela bino ba info lisu na source hein to vraiment image ndenge to R9 na hôpital ndenge R9 a pesi biso ba résultat na e hein donc a otambola partout na ba hôpital ba ebise eza malade à monde abstral siko na kawana to loba nini po to ebi maniki na ba sore problème nde na R9 hein muto batutu bota na minute eza yo manike to loba te o eza analyse plus vérité R9 a bien na ba preuve tangible ana ba preuve o erolakisa pona ko informer soko yebite yepe na paro ya Esazumando ya R9 azuma Mandoyi azui dans la minute ya surprise so bobu ale kana télé le ya guerre avant di promena boromona Mando R9 mais malgré boya média malgré zo boya koleka na télé abi koleka na télé ça scandale hein surprise ali yo quand on senga bo s'abonner massivement surtout hein bo s'abonner pour ba surprise ali donc kalaté bo mona moi ça R9 oya a témoigner R9 habillé moko olobate pour ba takeleki na minute aza na hôpital donc moto aroya koloba pour na intérêt na ye eza moi si na ye pe mama ya R9 aroleka hein boyoka famille mama R9 nde ba olela ndenge baolela po R9 abi babenga ba pasteur trop c'est trop azomona manike mais manike oloba yete est-ce que baola telonga manike o biso to se demander analyse plus vérité nan moto vraiment rola telonga manike hein ndoki yango o rapena o ya lo ndoki femme de nuit ya Kintsudi hein manike lo femme de nuit ya Kintsudi donc yokela tanora kalanda manike mais ya pasi ya lo omité sur li babe na monde abstral donc eloko esalami ba mona relonga manike ngo tobi kitoko ngo manike anango tina kindoki su ba mola telongi na epona R9 ya bini yete yango na bi kitoko ngo ya manike tina butu bakomola ta manike pona oya koloka R9 hein botika vie ya mwana ya batu liba les amitié so simbi so pe simbité il faut luka ko kata boka bwana na ndenge moko ya bien non ko kabwana il faut ramibali bakufa ah wana liloba ya R9 abiboka bwana na ndenge ya bien ko kabwana ya la rate ya kufa est-ce que manike pe wana ex est-ce que na ex a envie tolingi to mona lobi R9 wa to loba bisote R9 nde alobi abi na courage oleka na média te na okokate po so wana leki attaque hein droit na réponse na posa ya réponse yebisa biso so pe ba ex na obalara po ya bi ba ex ba alara te premier na yo wana baba ndonga zona monda kuyu ya mibale to ebitara ozondeni yepeka muto kuyu ya misatu yepe lisu peka client na client plutôt ya monde wana on comprend pe obebi sa babi alara boyete yoka babiloko na lobe ya vrai babi alara bien yoka na babiloko to zonga 94 nde babi ndonga alara ya pasi elonga babi bozango na petit nani prince babi bomona kitoko ya babi ndonga botala babi avant kende kokufa lera sali mouvement ndenge babi ndonga alara do babi ndoki via babi et alara manike soki manike te mais babi ti le lois envie hein soki manike te babi ti le lois envie toke na deuxième type o yozoloba 4 ans avant liwana yo na déjà bo se séparaki yo na bido na vie na yo R9 habito tout na yo manike na vie na yo ndengo zawana ozalaka na ex hein ex na yo aleka ko piambo moto ko témoigner pour yombo rolata e ya lolo o tambola na moi so kufela mobali samba sukola donc ya moi moke pasi R9 alobi lekisa ex na yo ou soit si s'agit robenga ba témoigner pour na crédibilité na yo toza d'accord na yango si s'agit à kin français ko ya ndeka to lobaka makaku na sakite
preuve tangible biso luka ndeka ba preuve poto panza fuite eza peka pona intérêt na yo luka elonga nzambe pona nini te maniko luka lobo bala lobo luko bala donc eza vraiment pas si kande tolobaka na bino quoi o eza ya bino Kin France et à la chef Brandy Tondo depuis Pax et Mireille toute la famille Tondo que j'ai salué à passant na salué le sous la grande famille oui la grande famille Wenge famille à ba initiateur quoi o eza vraiment famille quoi grand prêtre mère Ariette Bosonga na pesi bango tout bambote Lissi Wenge et puis moko le DG du groupe 12 fois maître Betaliko Fodenda quoi moitié homme moitié robot Yannick Wenge depuis South Africa Redi Wenge animateur de l'X Motonanko donc bébé Ryan que je salue à passant quoi bana bumbu nyonso leader papi botulu don na pesi bino vraiment bambote quoi o eza ya bino Kin France bo s'abonner bo aimer bo partager quoi o eza likabo to benga Kin France dim na bino ya Congo yango donc chaque jour bandozara moko ya bino ya zomi donc ezalaki ya bino bongo gilet mbengo pe tokuta ouais kando to bisaka bino to bosani te salon Jika na Prince Avenue Ngiringiri donc vraiment quoi bon les kaso lingo koma loro la reine Esther ndenga koisaka Boaz il faut les kawana au mona Raboni azawana quoi donc kunande okoma bote loro la nyongo vraiment quoi boya ebele donc ekosala bino bien quoi donc tokutani na numéro ya sika oza bezuta ba film abia nde makambo chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo Yannick Wenge Béton to s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Yannick Wenge yonde makambo Kin France Télévision nde makambo mosala nde makambo